Na décembre maman Olive bengi ba journaliste internet boya na kingakati bo so mbonga bonne fête bo fêter ba pesa ma puta ba super $500 enveloppe 5 sacs ya loso 5 sacs ya sucre 5 cartons ya soso na lokolo mangombe maman Olive tango ça la remise à biloko ah mais wa ba charge ya Karine maman Olive paye ba bino ba charge aye ba biso ta ba vidéo ya ba Gino là aye ba sai biso ndai ba biso te mais ça n'a plaisir via simsi bango touche na CP makasi nge ça n'a plaisir réel plaisir vraiment makasi donc jour on a CP là makana mela champagne quoi Dracuraman biso ne ba charge ya Karine de photos to lobela mamba Koffi Olomide bango te ba banti ko wana de Koffi aza pona mutu nyonso bo azaka ya bino mopo ani parce que Koffi Olomide aza po ya mutu nyonso yazaka na ka ya ba journaliste te azaka pe na bato moto akanga makaba lobele yazaka pona bato nyonso pourquoi ko maka ya bino ba charge Koffi Olomide mopa o mokonzi Karine mokonzi bakonzi bale basangani ba yemi nzembo autorité ezaka ba journaliste wana basala ba émission analyse ko lobaki non Koffi Olomide na Karine mokonzi ba yemi nzembo wana mabe kena yona mdalekisha Karine mokonzi na Gaza zati na kosi mami ya YouTube na RDC na leka Karine azati wapi ba charge ya Karine o bango ba finga ka bato quoi Dracuraman abeta na Brazzaville atindela biso ba charge invitation biso Koffi atindela biso invitation ya ba charge to délégat kinga santé elle a bien été maladie j'étais terrassé par la maladie nga na bela nzamba minimum wa sakoli nzamba ba toma nzamba ba hébreu natanga écriture hébraïque so tangeti écriture hébraïque au bela mutu n'examiner ba écriture presque tous les jours l'ensablement naza hébreu naza muta religion juive tradition juive vana makas nga simba kisita bela nzamba milimo ba sakoli yoka ba dire ba parler nanga tona ba je suis la voix de celui qui crie dans le désert muta bible très bien muta examiner ba écriture sainte ba texte sacré à comprendre banamoko allo bela Jean-Baptiste tona ba non men tekel par saint ko fait abeti na showbiz ba jouer internet boya ba kekuna ba weleli ba tiki biso mais wa ba charge à Karine na ba défenseur à Karine mokonzi bango ba finga ka bato ba ndé pas aussi ba touche o timboka o noalé wa tunena na bon ken bon nani o noalé parce que fia fana ba grand noalé ba noalé ka ndenge na ndenge ko fia fana ba noalé ka ndenge na ndanga bida o noalé c'est o noalaka ato wangani mutali banda to kati kovo connaisseur au talaka non cet homme il est chauve cet homme porte une calvitie par rapport à image par rapport ko kapé ba dire na yo pona ba kekuna ba ko sabso soni bino ba journaliste ba considérer Frank Stemai ba considérer Mama Samususu et comme il tourne à bango ba ki chaka alingomba. Bonjour, bonjour, abonnés à Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois en émission. Les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours kawana pour nous mettre news sur le terrain. Pour nous mettre des informations réelles. Biso a le côté zaraté, mais ça rabino toujours mélange les news de Joyce na Vérité Universelle et zalaka vraiment poison pour Isaka. Rien que la vérité. Je passe derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Babi. Osé Mido Énergie Mobile à Bafosset. Je dis bonjour à mon boss maître John Motema, maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur Babi Papi au Congo, Aigle, les Koffi sans frontières. Bonjour à toi papa. Bonjour à toi Tracy Tupamba de Paris. Moi ça Pembe, moi ça Nzela Mine Balobi. Je dis encore bonjour à toi RK Balobi, Rosika wa moi ça Pembe na mélange rabango bon pour boire kaka bassin de tina film. Je dis encore bonjour à toi Rit Omoti la patronne par rapport à taille Balobi. Yende. Et je dis bonjour à toi Naomi Bekanga porte-monnaie manger qui a eu Bimsaraka héros vraiment franc et les Bimarate Kunezaraka héros. Je dis bonjour à toi Divine Kavira la maman de Manuela. Bonjour encore une fois la babo Babi Bafa Nanganyo Sobalingara Joyce Tumba autrement dit Benzema de la presse. Nazaraka wana pour nous saluer la bino en tout cas la émission lelo na oyambe la bino alobaka mingi. Donc naye vraiment to lobaba vérité. Takanga de son nazimu to lobaba vérité. Vraiment, la vérité est rien que la vérité. Osez me faire déjà, caméra n'a déjà invité. Bonjour Djoubé. Ouais, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bana poto, bana monde entier. Est-ce que bolandanga, tout bolinganga de Djoubé frappe encore et ba fiti ba moi tourne ba oyanga, ba vrai nanga quoi. Bonjour à bino tout.
bonjour Nayo, merci de nous penser nanga, penser au Luganga lelo de Djoubek frappe encore. Au tchelanga micro donc merci beaucoup, nous penser nanga. Le Djoubek première fois tu es à vérité universelle, moi Lilo bana abonné à vérité universelle. Bon s'abonner à chaîne moi très propre. Ba on bena na source puiser information, traiter information pour diffuser donc le professionnalisme dans le sang donc bon s'abonner massivement chaîne malonga ngoyo impact d'idéologie. Dès Sabino TV à la radio le TV comme radio on a des Djoubek frappe encore no bouka caméra par rapport à image par rapport pesa ma caméra pesa melo pesa logo loko solo ba solo ti solol on te solol tu ne solol pas on te solol pas Djoubek yeyo motonaka ta banzete motamanaka ta esobe la voix de celui qui crie dans les déserts ba question eza yo ba réponse nanga. Ok, Djoubek, par rapport à l'actualité, tu as d'abord l'actualité. Djoubek, tu as Kofi Olomide le 30 juin, à Bengisaki, journaliste, comportement et journaliste, d'abord, on a l'air Hollanda, qui a que d'abord. Mais ça a un plaisir. Via Simsi, on touche dans CP de ma case, ça a un plaisir. Réel plaisir, vraiment, ma case, donc, jour, on a CP, là, il m'a champagne. Quoi de Rakuraman? Bisonne ba charge à Karine de photos tolo bela mamba Kofi Olomide bangote baba banti Kofi azapo na mutu nyonso bo azaka ya bino mopo ani parce que Kofi Olomide azapo ya mutu nyonso yazaka na kaya ba journaliste te azaka pe na batu moto akanga makaba lobele yazaka po na batu nyonso pourquoi comme kaya bino ba charge Kofi Olomide mopa o mokonzi Karine mokonzi ba konzi bale basangani ba yemi nzembo autorité ezaka ba journaliste na basala ba émission analyse ko ba non Kofi Olomide na Karine Mokonzi ba eminze mwana mabe. Eza ko diminuer grand prêtre quoi d'accord man. Oza ikona musique congolaise a yeminze mona mutu asali featuring bino zo bagenze mangwe simbité. Ken Pia na ina kati, Mama Emily na kati, Manike. Wana lwa bo manquer Kofi Olomide respect. Et puis baba ta contre mon ta keto. Na décembre maman Oliva Bengi, ba journaliste internet. Boya na kinga kati, bo zo mbonga bonne fête, bo fêter. Bah pesa ma puta ba super $500 enveloppe 5 sacs ya loso 5 sacs ya sucre 5 cartons ya soso na lokolo mo mangombe maman livre tango ça la remise à biloko mais wa ba charge ya Karine maman livre paye ba bino ba charge aye ba biso te ba vidéo ba jino là aye ba sai biso ndai ba biso te c'est pas l'artiste bon ba sexa bon ba côté botisa banda bon fiction on a dans internet na tala ma ko bato la presse mina tangi otika bo ozo kamwa maman Djoubek pour question nga eza poser maman livre non maman à travers le monde non maman livre obi que maman livre tuni bino ba charge donc tuni ba journaliste musuté ba tout ba kenda yo na mdali Karine Mokonzi na gaz azati na kosi mam ya YouTube na RDC na leka Karine azati wapi ba charge ya Karine bango ba finga ka bato quoi de la quoi la man abeta na Brazzaville atindela biso ba charge invitation biso confiance biso invitation ya ba charge to délégué kinga santé elle a eu bien été maladie j'étais terrassé par la maladie c'était une maladie qui était provoquée par les sortilèges ba dongolo miso ba ta contre molema to délégué ba boki la maladie ko ka na succès ça là na moi polo ba moi bien boya ngwana ba boki loko malade yo bi keto ça ba internet yo keto si yo banga kisi mbabiso balela kisi fort miso bakina pa mama sokola so yo kinda pa nani yo bokenda ba si okenda na bon marché même moi sokola ba tukuna yo bokenda kati ona lina ba to sokola so biso na vérité universelle to yebi nzambe nga vraiment na simba mina nzambe nzambe ase likolo pe na se makambo na elekate ya nzambe ya malemba po bimi ba o ndi bazaka motema pressé ba ngwana ndi bakenda na seke yo pokenda ka nga na bela nzamba minimo wa sakoli nzamba batoma nzamba ba hébreu natanga écriture hébraïque so tangeti écriture hébraïque au bela mutu n'examiner ba écriture presque tous les jours l'ensablement naza hébreu naza muta religion juive tradition juive vana makasi nga simba kisita bela nzamba milimo basakoli yo ka ba dire ba parler nanga je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Moutou Bible très bien. Moutou examine la écriture sainte. Ben texte sacré à comprendre banamo allo bela Jean-Baptiste. Men tekel par saint. Les écritures sur la muraille. Daniel devant roi Belshazzar. Dans une fournaise ardente, dans le four de feu ardent. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous en prenez là ça non naza
mutu oyo na sambela nzambe na ba dire na ba parler nanga oka comme nzambe. L'homme crée à l'image de Dieu, le frère de Jésus-Christ, combattu mais jamais abattu, imité mais on se ressemble, on n'est pas d'identique. Donc on a dédicace à nzambe zanga des grands prêtres nzambe. Vous en prendre na prière nanga ko fait abeti na showbiz ba jouer internet boya ba keku na ba weleli ba tiki biso mais wa ba charge à Karine na ba défenseur à Karine Mokonzi bango ba finga bato ba ndé pas aussi ba touche outi mboka onwale wa tunena na bon ken bon nani onwale parce que fia fa na ba grand noale ba noale ka ndenge na ndenge ko fa ba noale ka ndenge na ndanga bida onwale se onwalaka hata wangani mutali banda to kati kovo connaisseur à utalaka non cet homme il est chauve, cet homme porte une calvitie par rapport à l'image. Par rapport au capé, bah dire on a eu pour na. Bah qu'est-ce bah ça Sony. Bino bah journaliste, bah considérer Frank Stemai, bah considérer Mama Samususu et comme il tourne à bango, bah qui chara alingomba. Yo journaliste bah ko botolo na micro, bah on ko interviewer yo. Via mo lo bano ko ganga telo ba malembe. Via mo lo bano pourquoi ça en a tendance. Au ko lo bela artiste musicien so touté. O lo bela ka mutu moko bo. Bonga na salai kuna ngaite ye moko simba touche pas tu laisses tirer autant na muto mutaketo mutakontre molema okanga makana yi na minute na ba WhatsApp comme ka pas tu RFI comme ka pas tu RFI pas tu na lobane likambo za muta mayele tant to tala bana nyonso baleka pas zakari baba basu to moni Pegin Chassa kumanzila to moni Jean Flick to zo mona ye Ken Piana pas tu RFI ndo mona vraie image zakari baba basu ne lobeli vous comprenez. Pas tu as la maîtrise de la déontologie journalistique parce que mission, pas tu as la mission il y a politique, oui bien gros. Mais le quoi bon vraiment en tout cas, ils a qu'à erreur on dem sur à commenter mais na quelle cause de dégradation pour tambola. So tambolina sage, tu seras sage. So tambolina insensé, tu seras insensé. So tambolina na muto za idiot. On ça la idiot. Tambola la batamaye roba biso ba de Jubek frappe encore. Ton nom tambola na pas tu vois. Je ça la bien. OK ko kangama. Donc bobimi les biscuits les mêmes sachets. Les foufous de même mbadi, les oiseaux de même plumage, qui se rassemblent, se semblent, qui se semblent, se rassemblent. Yangona. Beaucoup aussi m'a touche. Salité il y a ken qui relate pacho. Pacho tu es bien que non pacho RFI. Mutamayele, mutabwanya, pacho RFI ça la émission il y a politique. Pacho on a deux casquettes, musicale na politique. Vous comprenez? Donc par rapport faut yebila. C'est que salité à ken pianande la dit pacho RFI. Pour ça moi na muteketa kotamla muto te. Yema ça Jubek muto alinganga te. Muto aluganga na kufa. Pour ça la laisse na vie. Si quand tamula na yo tamula ne pourquoi. Ya moi moni déjà ko beta bango. OK, yi pas tout temps que ndabuna na ko ba ça les monsieur les gars kitoko. Pas tu refi ko faire considérer. Mais ba yeko considération yeko longa parce que tambola batu mo ba tina te. O ba ko ba kisera chaka lingomba. Ya moi salita. Bien na biso matika songa lobi pesa o mona pacho ko beta eh. Matia la force o beta pacho. Eza guerre à micro et maloba parlementaire. Yesuka na micro ya obeta nde. Bazaki ensemble, Mati pas la guerre pas sopa kit. Bazaki Mati pas sopa na kit. OK, Mati ça la émission qui toko. Mati ça modèle a imité ba te belé l'internet. Ah exemple à suivre te belé internet mais Mati qui resopa parce que on a le lycée Bosangani. Ben émission lycée Bosangani. Et puis tant bo finga vie quadratro. Bo maka vie respect, misu pe vie coach ba prison to yebi. O finga muto no yeli susu. Là c'est un sens. Obité muto na do garder ligne contre eux. Ah non, bah aussi longtemps dans cette émission on a Kofi, bah nous simba ba touche. De la préparer tant que na Kofi lo mide, et bien na ko simba touche. Pas simba touche. Kofi alingi bango tangi de biso ba charge ba défenseur ya Karine Mokonzi. Bozo ko wele la course au pouvoir. Divisé pour mieux régner. Mieux régner. Karine a yeminze mona il y a confinement, bango ba mo sala ba émission ba analyse. Ayembi mabe. Ah! Mame mili. O karami una grâce ba na sort na hoté. Bando kendo la kabiso ke na concert a fali ozala. Ti le wa karama na Grèce. Lukana no bunana no longwa Grèce on ko tami kine baninga baza ba Juvenal ba kuna ba Jazz Kavulu papa Zaï baza kuna ba Filora ba kuna ba Rafil Tumba oza on prend ba Karine Mokonzi la baronne mami ya YouTube moi si Nzambe makambo la baronne yo zo atana yo o finga Karine nazo les chiens à boire la caravane passe tant mino bozo atana finga Karine Mokonzi biso lelo fito beta na innocent featuring to beta na Awilo Longomba featuring to beta na Chili featuring toi la belle à munene ya Chili yo kala mingi te makam toto beta bino mo finga Karine bozo attend on concentre mo ba Karine biso les chiens à boire la caravane passe biso toto beta acoustique parce que mikolo comme acoustique faire rigolo la pesa qui devoir
ya acoustique va faire rigola acoustique makambu Karine Mokonzi featuring nini acoustique ne makambu pesi makambu mbetenge en tout cas merci na vie na mbetenge mbetenge makambu mbetenge biko gratter ayemba nzema mama mbili ya belle ayemba nzema mama ya mama Pongo Love en tout cas ba sepela ki Karine en attend akoma nzembo en attend concentré ba disque na ya signé ba contrat makazi biso ba de Jubek to lemba avion biso ba zini kumbi to lemba avion ba jemima ibele ba Cédric Mouna to lemba avion do to na tango landaka bango te bango bataketo bité mabe bondo simba ba touche kabo oyi keso batune ba kwa dara kurama pourquoi yo lobelaka misien moko wana tendance o lobela misien oyo ofinga oyo faux za l'église au milieu du village c'est la zana maîtrise la déontologie linga ba congolais linga ba artiste misien congolais ça la promotion ba artiste misien congolais et ça la bien par rapport à image net mususu so mi genyema incompétent morobo émission zanga sens o comprendre cette introduction zawapi développement zawapi conclusion zawapi banda ofinga innocent est-ce que tozanga na ofinga ba artiste musicien tozanga na ko tchaba ngo poa poto épanouir musique congolaise to biso na musique ghetto la musique communautaire veut dire bima na musique communauté congolaise musique congolaise et que de liboso nge zalaka tanga ba papa lomo makiadi tanga ba pepe kale ampanya on s'en prend tanga ba grand prêtre king keser mené tanga ba papa wemba lelo musique ya Congo musique congolaise moi ba dégradation et conti musique à Côte d'Ivoire elle colo na biso couper décalé bilo moi pamba le roi couper décalé elle est rumba ça n'a pas de sens. OK merci Jubek mais comment on a biso ba journaliste ndé tozo fina ba artiste musicien zala non a tendance on a disconvient pas mais kofinga côté mususu te kumisa musicien na yo matisa yengo lingi matisa ta OK en échanger o cheke alegi Congo mo mana royem on peut déranger ka ndo mona ba ke koma bato ya boy oyo boy batakoto kokota kotote batakoto pe kokota kumna est-ce que Hélène Kalema a tendance hein joka ka bengela na tendance papi Mboma na tendance nati lokola na tendance tendance hein nana boduga kutu mwasi ya di badiata mobali na directeur marketing a FVT pa fali so mona nana boduga a finga artiste mususu alobelaka Ferre alobelaka JB alobelaka papa we nani Boziana alobela chancelier des Zimbabwe alobela Redi Ami c'est ça net olingi tendance on est faux tendance ko zanango si tendance c'est ça l'émission ko la zamba autrement la trésor lumière to yebi non émission les a wenye musique à maison mais ambakaka ba mission maison mais alobelaka mambo maison mais ça te yo vandi côté moboye nani mwana ami genyema ofinga innocent beaucoup là innocent leke banda ta ti mais ce qui mi genyema comme être niveau na komona que toyebaka yo et pas ya Ken Piana mais pourquoi bobé banana Ken Piano comme air nyonso tiraka mingi kota Ken Piana lobela Ken Piana mingi ba vérité en face bo olio le katata msu na téléphone vient nga tom suboy vie taza massa vient master na yo pourquoi pas koko kepe bobongisa ndenga bien na obongisa nini na olula nini pa ke na wanvie nini pa Ken to ya ndo finga Karine bo bondo lobani yemta banda yo finga Karine ngaso na sala la Karine aussi longtemps yo tika finga Karine te ngape na tika finga oti et c'est tout à fait normal. OK, merci. Toko ta moment de l'actualité. Soit le bibanda lelo ke na tiko finga Karine Mokonzi, no finga sou Karine te. Afukami a 5 Karine pardon parce que Karine a leader. Asenga Karine pardon, ken pena vraiment lingo senga Karine Mokonzi pardon. Asenga pas leader. Asa leader en orchestre na ye, ana bureau na ye, administration vanda. On s'en prend. Aussi longtemps à finga Karine Mokonzi. Bisope netinga na muta Karine et simbate bana membre chenga na de Jubek simta gafe na Karine gafele toza to tiko no bon na cheme na muno monte na tout droit ba chino babi de Jubek muto meka na Karine Mokonzi s'en charger na ye mon colonel Fifi Mokonzi ba konzi di le podium de Makambu staff le podium le scal du soir donc c'est quand to kutana c'est quand to zo mo loko malili mon colonel Fifi Mokonzi. OK, comprenez que nous sommes avec Jubek nga vraiment na lingabo. Pour nga linga vraiment mutebi misa vérité hein. Abanda vraiment na source abimisi vérité pour a ezara rien que la vérité. Jubek toujours dans l'actualité ou te koleka comment asenga Karine pardon afukami. Pour no cheka mal à l'aise ngati nga chaki mal à l'aise. J'ai ma ibela chaki mal à l'aise. Feneng Mokonzi chaki mal à l'aise. Zini Kumba chaki mal à l'aise. Masana Nicolas Mokonzi chaki mal à l'aise. Morina, tchaki biso tout bato Karine tchaki mal à l'aise. Faut senga Karine pardon. Ya refukama. Banana chibangu ti pa na vivi ya refukama. Aya na mabolongo. Afukami pa Karine sengi pardon.
apangusi Karine makolo na ma misu na ye. Mais oui, ndemba pangusaka Jésus. Moi ça ndumba nga pangusa Jésus Christ makolo na maya misu na pinzoli afukami aleleli Karine mokonzi maya misu na ye kitri makolo Karine. Apangusi Karine makolo a seigneur pardon sincère a garanti ça kerbandela susu ko manquer Karine respecter ndenga pe de Jubek na tiki sinon te tembela tembeka. OK, to kota sur actualité babi ba vie babi Jubek. Bavi oh maestro Fabre sala ki wana babi yoka asomba ba vi wana fali pour pape allo téléphone ba 2 millions de vues wana pe babi asomba kango. Attends que mutula revanda ki est-ce que ba vi wana vraiment eza ko somba to eza normal. Fabrigaz a sala de la bonne musique. Ba nzembo lo mo sinjo pour composer en ma sécurité. Fabrigaz a un compositeur. Un compositeur, un chanteur. C'est un garçon très intelligent, un garçon paisible, très sympathique. Vous comprenez? Fabrigaz a un talent. Moutazi rumba congolaise, rumba Congo, rumba congolaise à mettre en jour. T'as la générique qu'on a tout le monde oyo, ya moupe. Ah non 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 non, Fabrigaz non 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 non. Un artiste ne se limite pas, un artiste n'a pas de limitation. Azuba animation, ya orchestre, a zongisi en remix. Fabrigaz a maïle makazi. A salara de la bonne musique, a son vie pourquoi? Moutoka fali pour et l'or oyo pesa combien de vie? Et l'or oyo elo beta mundu kikindoki. Na bonzambe. Eko ça 2 millions de vues wana te parce que générique aneza tinate. Fallait az international besoin fallait onde. Az international. Planète Terre mobimba, bandima fali planète Terre mobimba. Fallait az makam, c'est tout à fait normal. Az makam za icône musique congolaise moderne. Lelo fali mutu a tombol musique à Congo, likolo, abimission na ghetto. Comme musique congolaise moi va dégrader kotaki. Et comme maintenant Côte d'Ivoire et les Kabiso to yebi to ba boîte de nuit na bino to fa na ba bar na terrasse. O maintenant bando fa ne ba DJ wa pam pam ba DJ pam pam ba musique congolaise ba DJ pamba pamba. Ani no robeta musique à Côte d'Ivoire, et mo ka kena ta musique ba Tanzanie, a ke musique ba ya Nigeria. Oh maintenant avant de bena bona ah. Musique étrangère zo beta 25% et 85%. 15% musique congolaise moderne. Ah, musique. Non, la Lutumba. Papa Lutumba. Botika pena. Botika be compétent. Musique botika be compétent. Nazo le la boy. Oh, nazo le la. Abdul mamni bo sala. Rissel bo sala mamni no. Hein? Amaru mamni bo sala. Bande ko beta. Côte d'Ivoire. Ba songi Tanzanie. Ba ke Nigeria. Ba ke Cameroun. Na sukande mwanze mwa mibala vie quadra. Mwanze mwa ferigo na mibale. Moi, je fallait me balayer, alors ça la passe. Maintenant, c'est une dégradation. Mais fallait pour battre Abimisi Tokos. Parce que Tokos c'est un album international. Ça va bien comme un rappeur. Mais bata keto, bata contre-molé, bata antima. Fallait, non, un album à Tokos. Il y a World. Quand Kabiso ba congolais, ba faux journaliste, ba chronifoati. Azara rappeur. Fallait à Youpier. Mais tout le monde, tant Tokos c'est bima boy. Mannequin. Mannequin. Oh mon aba ivoirien, bazobina. Naba tanzanien et franchir la frontière nationaux. Tina ba Istanbul, babina Tokos. Azara rap Youpier, Akimi rumba congolaise, contrôle 31 titres, figure à bonne position, ma kambo, bafana nanga, devoir à domicile. Si le roba tu me sois coca aussi colombo la moitié. Kana secret. Voilà. Ah non. Makambu mingi fallait dans makambu. Ça zo yemba o senti cher pour les bimaranga. O gala de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Non savourer la bonne musique. Fallait dans makambu. OK, toi tu capé moi côté fallait akoki osomba ba vie na YouTube té. Mutoka Fabrigaz o azu rumba à mettre en jour. Banzembo lokola elilingi ya pamba natika Fabrigaz artiste à ma sécurité. Alors, son vie pourquoi ma Kambo a aimé à travers le monde, c'est un garçon paisible, tranquille, un garçon très intelligent par rapport à l'image. Alors, son vie pourquoi? OK, toi tu kaka wana na makamba fali pour komona que ezana ba journaliste na biso awa, mususu alobi salaire wana fali pour futaki ba musicien na ye na concert ya New Arena wana eza mukie. Nana lobi bongo. Natanga kombo. Rosi Kawa, natanga journaliste Abisso Charlie, vient Abisso Charlie à lobby que il y a une information. Charlie Prince. Oui, Charlie Prince. Abi il y a une information sur
que fali pour pas fouti bana batu bambon wana eza mke Jubek kota na concert na ndele kaki d'abord na ba problème na matata menzamba sungi et betami o bana na bazo souffrir na poto meto mo na ba vidéo baza na bango libre ko répondre ni masa nga Billy Senta betra sente kuna Billy aye a laver Billy a vimbi Choumen na mbonda azakuna ba masa bakabuya ba non maduruma bazakuna baza bien yebisanga so sala na bralima mais yo talaka salaire ba futa par mois et ça bongo biso tout travail sinon ça la chaîne nena sala pas jibe kumaluta na Congo Victoria Télévision ata to koti $3000 swinga zo salaire $100 ba futa combien ata to koti $5000 chaîne ah mais monsieur talami moto beti $5000 na zo ka $100 na ba futa nga ya salaire si ba futa nga $200 zo ka $200 zo futa $300 zo ka $300 c'est un peu ça. Ils ont été bêtés na bercer, il fallait appeler moi parler. Yebisangati. Parce que Charlie pense à bazo souffrir. Bazo souffrir te baza bien. Na so ba contrôler baza belé en monde. Ba contrôler baza belé, fallait ça makamba, ma ça va bien payer. Choumen tant ndo telinga na gitambo bando sekaye, elo choumen en vieux comme le rola. Ouais. Billy Sente o tambula tambula ko tambula gitambo pamba ma ko tambula tambula lo bila so makambo. Famille peut comment considérer Billy Sente. Choumen chez bango wana, ko so poussani kuna. Choumen lelo akoma valable. Awali il konja famille na bango. Choumen awali konja famille. Grâce à salaire ça va pas fallu pour pas Choumen les boga à laisser la famille, Billy Sente à laisser la famille, ce sont des responsables bana basi bana salaire au bazwa ka wana permettre ba futa ba parler, ba tamla ba ka ba aider famille na bango de temps au sala ba wana ba dénigrement ba intoxication contre la personne de Fally Ipupa mais ni les sans effet. OK, merci. Fally Toali. Tanga zo luka makambu, tena nga mabete. Tanga zo luka makambu so soda Fally tozali. Tozali boyebi, biso ba soda Fally Ipupa tozali. Tanga zo luka makambu. Tanga to ningisela Zaïre. Po biloko zo lobo to ningisela Zaïre. Biso toza tout le monde Fally na 12h30 on a droit de réponse. Mobimba, sabatinda biso ça encore à bureau. Donc tant ya bandi boye, c'est le moment bo peksa po to ningisela Zaïre. Na ningisi na mtebase na koningisela Zaïre so bandeli su ko lobela biloko zo lobo. Vous comprenez? So bandeli su biloko zo lobo na koningise on a so biso. Na ningisela Zaïre. C'est le moment de propos à tenir on a donc atika. OK, merci merci to comme que vraiment malembe vraiment la souka ya émission na biso Jubek. To capitaine programme Karine Mokonde des ande nini. Calendrier est trop chargé artiste bomona ki acoustique le to betaki deuxième acoustique ezo ya lisusu. Et puis akoye mana Chili aza c'est un grand rappeur au cartonné à niveau européen Chili makambo impact na idéologie. Tobeta na fina biso nani ya Willow Longomba featuring mama na featuring mo banye na featuring na Willow Longomba Karine Mokonzi na Willow Longomba Karine Mokonzi na Willow Longomba kwanga pamba bon na Karine Mokonzi na innocent donc na minute ya bongisa chorégraphie makapo innocent bina danger pour Karine pas mo bina danger au mona ina nini au mona ina acoustique malgré fait na kabo ça beta acoustique et pèse bena makambute mais ya Karine Mokonzi pèse makambo acoustique à Karine Mokonde leki ya kabose. Musika il a compris Karine Mokonde kabose. Maman outi mboka. Jubek. Outi mboka. Kabose bana musique à libosa Karine Mokonde a une expérience. Bon comparer oyemba ya kabose na Karine Mokonde mutabandika lobi awa. Ngala pesa conseil na vie na kabose, l'esprit a bien, c'est un vieux. Azonga na na Bing Star, général de fois yaki déjà. Montana wana monika akokani makambute. Vient na biso sommet de sommet. Azongi na Bing Star. Azongi poste na ki président. Kabose Boulembi a vient na biso Kabose c'est un grand artiste mais azonga na Bing Star général de azonga n'est pas vient na so de fao. Azonga pas vient na so de pas ko kamambute. Yo so beta acoustique na banzembo nani. Répertoire exact. Quand nzembo voiture sans monter. Mais Karine Mokonde peut mbi banzembo bato. Bon confinement Karine a beta Kabose a beta nzembo confinement. Na acoustique wana beta ka banzembo bato. A 5 autorisation et ça ko immortaliser maman na biso maman Pongolof chalamna maman chalamwa na sepeli ya Karine Mokonde maman Bilabela sepeli. OK, merci Jubek, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Le love vraiment na mbela kibino Jubek bo kinda lobi ya lo bara vérité biso sko to linga bata bona vérité universelle po vérité na vérité elamba ma épée à poison biso to linga rende vérité. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Insulte sur le vérité mutamona ko lo fingier
kofinga eza mabe pour l'éducation na ko finga mututé mais vérité c'est tout à fait normal biso to za batete là biso batete là toi ta vérité koko na ngai papa Patrice Emery Lumumba héros national akufa pour la vérité donc ngai na muta vérité na ko saraté donc sur na lobby na ko kosa ba congolais te ba ressortissant RDC au bas à travers le monde mambozo le kana mboka ndé mususu ngana ndolo ba mama ndé mususu non je peux pas mentir les congolais na muta vérité na kufa pour la vérité. OK bambote na Ojubek na banyoso balingaka yo bambote na ngezali na bao yanga ba vrai de moi ndeko de moi même ndeko de moi j'ai tout maman na ngai j'ai tout au Quito bambote belé malgré balakation ko lakele Quito lembisaka j'ai tout au Quito na lembi promesse solo la roi Pauline Chako pampa Pauline Chako pampa Wester comme nga roi Wester et comme nga roi Nzela Wester Pauline Chako makambu elamba Pauline Chako nazolela je demande je commande Djoubek parle silence mbanga na manga international obokelesa bakata te Pauline Chako makambu elamba fumwa bilele Léa Gétrude oyo ya Léa oyo ba Gétrude oyo ba Léa Gétrude makambu par rapport à image Mami Solange, maman présidente, maman présidente, elle a bana membre. Elle a soutien ma casse et bana membre. Mami Solange, maman présidente bana membre. Ada Bombo le Kije, tonton Masananga Makita, Tongolo, les gars Gisèle Hassani, c'est méga PDG chez dans Londres. Il y a un ingénieur Jordi Booto, maître Riti Mosaka Bambote Belé. Arnaud de Nourangeto, Bambote Belé, Maître Baudry Bafouma, Bambote Belé, Clarisse Mbemba Nzambe à Nantes, moi si Nzambe la à Nantes, Clarisse Mbemba Makambu, Élisée de Nantes, je demande, je commande, chou de chou, oh maman choupette, hé la choupette, chou de chou, moi ça pemba coach Angunga Ndaguta, Linga Malawali Tungu la Cameroun, nous te pète, le roi pomme de terre, Batokisa, soit au tambour des matchs au roi Cameroun, ils ont repoussé, des matchs au col, pour ceux qui nagent dans la mer. Ngaye tale kuna minu pembe le nzambala pap choupette chou de chou merci numéro contact na PCT Chris Baka le roi grand frère propre na version na Belgique voilà yananga commandant Raus donc vient na Raoul commandant Raus Bambote Belé le numéro de contact plus 243 90 35 07 678 plus 243 90 35 07 678. Je m'arrête ici dans une remarque de suggestion. Mistral. Canicule. La belle lanzamba milimo wa sarolpe monsieur Beta. Na sala la prière na soukam. Prière na sala sur l'émission. OK, monsieur Talamate. Mistral, canicule, Wakisha, orage, boucle, honorable Zachary Bababaswe, les mola. Merci Nabino Solingara Joyce Tumba. Autrement dit Benzama de la presse, la Zaka wana pono sel la minu musala lelo na yembele kibino babi Djoubek. Djoubek alobani kaboye ba vérité, zara rien que la vérité. Merci na babonné nyo sa vérité universelle. Je dis merci à toi aux émis de énergie, merci à mon boss maître John Moté, maman Micheline, merci à mon superviseur Papi au Congo Liko Fisson Frontière Aigle et je dis encore merci à toi Tracy Chupamba de Paris, Divine Kavir à la maman de Mandela, Rite Omotu par rapport à Taïe, la patronne, je dis merci à toi. Merci à toi Naomi Bekanga porte-monnaie magique y a rien que euro. Merci à toi Rosie Kawa, merci à toi RK. Moi ça pembe, je dis merci Nabino Solingaka. Vérité universelle, beau s'abonner hein, quand il est beau s'abonner pour Makamba Sikeya. Makamba Sikeza ba analyse bien besoin que la vérité universelle quand il est YouTube eza poubelle té. Soko moni que YouTube eza poubelle kanga bisaka luka kop muso sala ko bebisa kop baninga te. Kop epesa baninga mbongo en tout cas salango na bokenge nyoso. So boyo sel mokino.